coucou ma famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. Ça dépend, il y a air wapi oyo kolandelanga, il y a bonjour topé, il y a bonsoir. Voilà ce qui lelo osa connecté aux yeux bako ya kolandanga. Cela veut dire osa envie. Et nga peu de même lelo naza sous devant bino poto partager ce qui naza envie. Voilà nzambe wana abateli ngai abateli yo. Pourquoi pas totia les devant ya nyonso avant ya kolobela sujet na biso ya mukolo ya lelo. Tendre Père, le Dieu fidèle, Dieu de bonté, le Dieu d'amour, Yahweh Topesio, merci. Merci mokeli na likolo penase, merci nzambe ya lola, nzamba nyonso, nzambe bikamwa. Opesi biso makasi pe opportunité ya kotelema lisusu na ntango mpona kopartage. Yawe ezanga makasi na biso te, yawe eza bolingo maka na yo, babienfait pe bamerveille na yo likolo na biso esengeli kokokisama. Merci mpona bapromese na yo kati na bomoi na biso. Kolo na ntango tolingi topartage, torekomande moment oyo ya masolo entre de sainte mains. Zala nzambe yo komimonisa kozala levant ya nyonso. Intelligence pe sagesse ezala partage na biso oyo tolingi topartage ya toyoka tovandisa pe totia ya misala tobateli tosengi protection na yo likolo na chaîne na biso oyo nyonso ya yo te ezala mosika règne na yo ezala partage na biso pambola ndeko moko na moko ya kozwa libako ya kolandanga tika ete message oyo édifie bana na yo par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je m'excuse. Voilà, amen, amen. Bonjour les sous meilleur vœu, bonne année 2025 déjà, parce que nabi ke torokota, tozana kondima, voilà, torokota penza elongo na nzambe elongo, parce que yazobate la biso. En tout cas, bien aimé, ceux qui lelo yosa sous en vie, ozo continuer kozala en vie, nzamba zo continuer ko bate la yo, tokoti 2025 nabi ke torokota par la grâce de Dieu. En tout cas, elo tozo senga la biso car tozana na crainte nzambe. Bien sûr que oui, toza batu, tozana berrer, tozana ba défaut, tozana ba qualité, tozape na nyonso mais attend que bana nzambe tango yebi ke souffle au butumo nzamba zo pesa yo azobatela. En tout cas, il faut vraiment kozala na crainte ya nzambe, il faut vraiment kokoba kozala na présence ya nzambe. C'est très important mokili oyo ekomi tellement na makambo ebele que toyebi mokolo te toyebi tango te et tango nyonso tozo demeurer na présence ya nzambe, c'est très important. Voilà na osenga na yo mutoye lelo mba liboso kolanda video nanga mais osabona te osabone et na yo pe muto sabona déjà, pourquoi pas ko liker ko commenter pe ko partager. Bo liker ba video te, bo liker vraiment ba video ti. Ba like na ba vidéo ezaka vraiment bien et permettre à vidéo circuler tant de jours moni titre au moni qui est intéressant au côté banjo olanda vidéo en tout cas le quoi liboso to like nanu sinon to yo bosana tant au côté déjà au liker au banjo olanda vidéo non ceux qui pour commenter ou partager et ceux qui pour s'abonner non te au s'abonner ils alla bien et nzamba ko sanga te na ko pambolo parce que les a soutien na yo oyo ko memi envers nga pour na œuvre oyo tika nzambe a pambola biso. Voilà, sujet ya lelo to ekolobela sujet kande tolobaka masolo ya libala, sujet ya babalani, sujet ya babalani oyo tozolobela masolo ya libala mwasi na mobali. Voilà, tolobaka ke awa tolobelaka mwasi te, awa tozaka te ke toye mwasi oui des fois kenda pe bongo mais des fois pe omona pe ke toye toke kotaba papa toke kotaba mama mosusu pe tosangisi a ekendaka bongo po tozolobela makambo ya libala. Alors libala ezalaka mwasi te, libala pe ezalaka mobali te. Voilà, mais mingi bomona kaka ke tokenda mingi kotaba mama parce que nalingaka ba mama mingi nalingaka ba mama mingi nga mo pe naza maman donc biso basi esengaka tobakisa kaka toyekola kaka tobakisa kaka ekozala bien makasi. Sujet na ngai ya lelo na ekolobela la comparaison na kati na couple. Il faut éviter la comparaison na kati ya couple, na kati ya libala. Na vie de couple, ceux qui boza na kati ya la comparaison, en tout cas, borotongate en fait. Borotongate, borosale lorote na kati ya couple na bino. Tout d'abord, l'homme est le chef de la femme. Et la femme aza aide ya mobali. Siko tango mobali aza chef. Tant mobali aza chef musana ezaka nini encadrement. Chef musana ezaka encadrement, ko encadrer, ko orienter, ko lakisa, ko bakisa, ko sala boy. Moi si peut de même en tant que aide ayaka pe ko lakisa.
En tant que aide ayaka pe ko sunga, en tant que aide ayaka pe ko orienter, moi c'est pas ko ki pe ko orienter mobile na makambo be poza aide, yango balobaka que la femme sage bâtit, et surtout ceux qui sous cette femme sage là oyo abatisaka akoki pe ko orienter mobile na makambo songolo to pe pakala, pourquoi pas, voilà. Donc cela veut dire bato mibale wana tozomona soki totali biloko nyonso to totangi na oyo totangi te oyo existaka na kati ya libala, tozo comprendre pe tozomona ke mwasi na mobali baza ba vrai collaborateur, baza ba vrai partenaire. Donc collaboration na bango eza nini? Eza mpona réussite ya couple na bango, eza mpona réussite ya libala na bango, ba projet na bango, makambo na bango nyonso tu wana. Ndenge toza na se na moi oyo, une chose est sûre, faut toyeba que chacun de nous a sa grâce. Maman abi ndenge aza devant bino lelo boye aoloba, c'est pas que maman abi nda aza savant to aza sage koleka mokili mobimba, non. Toza na réseaux sociaux toza ebele oyo nzambe atie mutu na grâce na ye, oyo lelo tozoleka boye tozopartage tozopesa oyo nzambe azotia kati na biso. Donc cela veut dire grâce oyo nga naza nango ekozala grâce ya xy te, xy grâce oyo aza nango ekozala grâce na nga te. Donc cela veut dire dans la vie il faut se contenter na oyo oza nango, na oyo nzambe apesi yo pour l'instant, parce que chacun de nous aza na bapromesse oyo nzambe atia kati na ye, chacun de nous aza na grâce oyo nzambe atia kati na ye, chacun de nous aza na temps oyo nzambe atia établissa pour na bénédiction, épanouissement, succès ya vie ya mutu na mutu. Et surtout tozolobela en particulier libala, le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Quand on parle de sacré, et le quoi est sacré, ils sera toujours protégé. Alors on a quand il y a protection, ils sera la bénédiction ou accompagner kayango, parce que ça sacré, il faut la protéger, il faut ils en la bénédiction ou ils ont accompagner en pour l'accepter que non et loko oyo, et ça ainsi dit l'Éternel. Alors dans ces cas-là, il faut sikoyo batu oyo baza na kati ya libala wana, batu oyo baza na kati ya mariage wana, bayeba kozala commun accord ndenge bi bezo ebisa biso na makambo nyonso oyo ezali mpona réussite, mpona évolution, mpona succès ya kati ya couple na bango. Donc cela veut dire batu mibale wana il faut ba créer monde na bango. Ah oui, nga na loba bongo, nga na loba ke na libala mariage en tout cas so boza na kati ya libala faut luka bo créer monde na bino. Donc botala de gauche à droite te ezate ke na mokili bozaka bino moko bato musu baza te bato baza siko na domaine ya mariage na bino, na kati ya makambo ya libala na bino luka bo créer oyo ya bino. Bien sûr que oui, toza na mokili babi na biso ke ya malamu to copier ya mabe to sa nini to bwaka, ezala babino mususu tokoki ko copier soki eza malamu to copier yango te pour na kolakisa genre concurrence qui ça non, ce sont des choses là où ememaka complexe na kati na vie ya bato, mais qu'on copie tout qu'on peut copier, tout qu'on peut copier mais ce n'est pas important. Raison pour laquelle na lobby na kati ya couple il faut qu'on luka ko créer monde na bino. Alors tant bino bo créer monde na bino, bo créer makambo na bino, bo sali oyo eza ya bino, bota de gauche à droite te ne tozomona pe lelo ba couple mususu ba osa nini bazo réussir. Alors ceux qui peut bato na ba réussir na ndenge ya bien ya wana na lobi bo pe ko copier, mais ba copiera toujours bato à 100%. Ba copiera toujours bato à 100%. Donc c'est que la vie ndenge tozabe mutu na mutu asa na sagesse na ye, asa na intelligence na ye oyo nzambe atia kati na ye, asala kati na ye. Okoyi komona eloko moko mais juste epesi inspiration, epesi juste idée, mais développement na ba conclusion na ba nyonso ekouta kati na yo moko. Peut-être na gauche to pe na droite ozwa ki juste idée, ozwa ki juste inspiration, mais au développement inspiration na il faut uta kati na yo moko ebi ma po ola kisape que non osape na quelque chose au kati na nzambe atia kati na yo. Donc na kati na ba vie de couple il faut to éviter ka comparaison. Maman oza na kati ya libala na yo, oza na ba camarades na yo, oza na ba ninga ba famille bato oyo yo baza proche na yo, une fois yo kita mususu lisolo ya xy ndenge mobali na ye asalelaki ye boye, asombelaki ye boye, asalaki boye yo tali obi ndeni nga mobali na nga sala yango te, ndeni makambo na ndako na nge elekanaka te, yo wana oboti makolo na maboko okoki oboti compréhension mpo mobali na yo,
oke po mobali na yo okomi ko comparer ye na mobali ya camarade na yo na mobali ya ndeko na yo na mobali ya songolo pakala. Mama eza ba erreur grave, eza ba erreur grave, eza ko kitisa mobali, eza ko déstabiliser mobali moralement voire même physiquement, voire même physiquement. Koluka kolatisa mobali no na kati ya ndako no ya libala complexité, koluka te mobali no alata complexe tango aza na yo mwasi na ye, tango aza etant que chef on nzamba établir na kati ya mariage aza na ba complexe moko boye. Pourquoi? Parce que à chaque fois mwasi na ye ayelaka ye ba comparaison ya ba xy na kati na ndako po alakisa ye ndenge mobali ya x asali boye, ndenge mobali ya y asali boye, ye mpe fa sala de même epa na ye. Non, non, mobali aza chef ndenge nzamba établissa bango en tant que chef. Alors biloko oyo en tant que aide ozoya nango mpona koluka ko déstabiliser ye physiquement moralement. Yebisanga siko rôle no eza nini, yebisanga siko yeba kosala rôle ne malamu ndenge nini po ke yo po se retrouver en tant que aide na kati ya libala. Oko se retrouver ndenge nini? Mwasi ya libala luka nzambe dans les secrets. Il y a tango luka nzambe dans les secrets, apesa obiyano dans la physique. Et physiquement, oromona biyano na ye, oromona o nzamba ko salela yo. Pourquoi? Parce que on s'est confié na nzambe na kati na foyer na yo. On s'est confié na nzambe na kati ya libala na yo. Jamais okoza na kati ya libala otala makambo oyo ezoleka na ndaku ya baninga epa ya ba voisin epa ya baninga na yo ba famille na yo je ne sais pas où. Oya nango oya koluka mobali no pe asala de même tandis que bien énergie o bango baza na ngote. Peut-être oyebi te personne pe bango ba banda ti ba koma o baza lelo. Yango na lobi mutu na mutu couple na couple faut koluka ko créer monde na bino. Koluka ko créer monde non parce que tant au thème déjà mon na miroir tu te regardes très bien là. O mi mon andeni cause est capable ya kosala être semblable. O mi mon andeni cause est capable ya ko créer moment ya dialogue ya discussion ya partage na mobali na yo. Oui quand na lobi to ko copier mais d'une manière que au mot et développement ou tapa na yo. O ko mona likamo obi ezala pe bien na mobali na peso to sali yango mais na nenga mabete na nenga complexe na nenga concurrence te mais biloko yango pe ezala ka ke des fois faut to luka ko éviter hango mingi parce que soko pe lo sala ngo 2 ou 3 fois et comme parce que leur mo ne to commencer la concurrence ne to comme complexe mo et comme lata yo mais soki eloko mo bomoni yango eza malamu o luki ozwa bino pe bo développer na ndenge na bino moi ça mayela ça kanini aya vandi na mbali na ye oluki pe na moment ya bien temps bien ovandi na papa papa na moni mama mobali alinga mwasi ayebi osolola mobali alinga mwasi ayebi oloba babengi yo aide semblable babengi yo aide semblable mais soko za aide ozoya na façon moko boye neti ya ko dénigrer mutu ya ko déstabiliser ya ko bimisa incapable ya kosala soki kozangisa valeur na baqualité na ye nyonso tu eza pasi papa tala eloko boye namonaki te tokoki osala ngo boye omoni ndenge mwasi ayaka bongo omoni ndenge nini pourquoi pas biso mpe tosala soki eza ya malamu yango wana na libala ya mo mpe esengaka kozala même morale so boya même morale na kati ya libala avant même oya na eloko songolo pakapa mobali na yo oyebake no eloko proposition oyo mobali nango olinga yango to olinga yango te. Bon on sait toujours jamais dans la vie on essaye quand même toujours mais avant ya koessaye yango mpe il faut yeba genre nini ya sujet oya nango eloko nini ozoya nango lolenge oyo monelaka mobali no ndenge bozalaka boza même morale est-ce que koleka est-ce que kondima et en tant que femme sage est-ce que biki eloko ozoya nango ekozala mpona épanouissement mpona réussite ya libala na bino ya couple na bino ekomemela bino succès voilà donc cela veut dire mwasi yango balobaka la femme sage bâtie parce que ntango yo ozoya na babiloko wana nyonso tu sais très bien que ozoya nde kobâtir ozoya pena nde kolonda na mabele mpo mwasi oyo ayaka na baprojet malamu mwasi oyo ayaka na baprojet kitoko mwasi oyo ayaka na baproposition malamu mwasi oyo ayaka na bainitiative mwasi oyo ayaka na baide ya malamu vis-à-vis ya mobali na ye c'est celle-là qui bâtit donc azobâtir donc ndenge ye wana ye kobâtir mpenza après ensemble batie maboko esali nini etombwami ezala bino bapapa basi ebele lelo na kati ya mabala bakomi
se sentir inutile à cause ya comportement ya mibali mosusu. Pona ayaka ko comparer mwasi na ye na basi mosusu vis-à-vis ya mwasi na ye. Vis-à-vis pena boazo tala zo mona pena zo yoka pena na matoyi nye mibale. Ni mbali nazo yebisa ba ninga kuno mona bonte bazongisa be basaka be. Ba mama ya osko nga na lobarake na loba makam na biso mingi poto makara babi. Ozo mona parce que soki tozo marquer babi te. Donc susu bobaka bino bolobela ka basi boteyaka mpe mibali toteyaka nyonso me nga siko mpena na obombela bino te nga siko nalinga mingi mpena kolobela siko basi parce que mwasi fo amarkaka ozobatir faut marquer il faut marquer mpena fo tia babi mpena donc moto asala nini asentir mobali ata na tanti aluka compare yo na mwasi songolo to mpe pakala au contraire. Même devant yo, même na absence na yo, na musika, mobali no fois me ma témoignage no ya malamu. Mobali no fois me ma témoignage na yo ya malamu o e ko sala ke batu, ba ye ba mona ba sentir pena que non, derrière un grand homme se cache une grande dame. C'est ça. Tolobi te que ceux qui mobali azolo babongo c'est parce que oza parfait. Tolobi pété que moi si soka azolo ba azo sala mobile ne ba comparaison monter parce que mobali aza parfait. Non, moi si parfaite pardon. Ou bien mobile aza parfait. Non. Mutna mutazana berrer ne na lobi on a débia. Mais au moins to yeba kaka que na ko comparer partenaire na ngate na mutu mususu inconnu o ya yebi même si ya yebi. Même si ya yebi. Ba papa o yebi tangu nyonso ozo sala moi sino ba reproche to pe ba remarque fais-le avec amour. Sala yango ke a sentir ke yo moko kati na yo motema no ezo bimisango ezo sala yango pote asa nini a changer a adopter système a sika to pe azwa caractère ya sika o eko sunga ye eko orienter ye azala penza une bonne femme et ya malam. Maintenant ozo ya ko sala mutu reproche remarque tant ozo ya ko lakisa mutu ozo ya ko swana mutu mais ozo talisa ye ndenge xy aza boye aza bongo te aza kenda. Non, au déstabiliser moral à moi sinayo. Alors ça a comme mutu mo ba comme complexe. Basi ma ba le belé pe baza bongo. Yango sozo mona ka basi belé na ba réseaux sociaux bazo ya ofinga ka baninga. Tant mususu muninga sali moi vidéo ne moko boya bo lobi bo asali bo ye ya fingi. Pourquoi? Parce que ya vivre ke loko wana te na kati libana ye. Ayebi yango te amona yango te donc ce qu'on bino bozo ya ko sa neti jar amona bino neti batu mo boko sa ne oui to ebi ke réseaux sociaux on peut lokuta pe koma na webele mais siko en wana méchanceté wana rancœur wana zo utana kati pourquoi? Parce que ye na ndaku na ye biloko wana vivant yango te balaksa ka yango te balaksa ke te kaza belle balaksa ke te ka yebi musala balaksa ke te ka yebi kolamba pardon ba félicita ka te ba encourage ka te voilà le mot qui convient ba encourage ka te ba motive ka te non papa moi si esenga rapé ko motiver oza pe na moi si ayebi ne peta musu kolamba pe fufu te ye fufu ne so alambi ezalaka mabaku fufu pena mabaku loko afumba batia mwamba batia mabaku mais fufu ya mabaku so alamba fufu na mabaku mais quand la fufu mabaku wana tu l'aimes comme ça et à part que tu aimer bongo mais ozo la ki se susu ki aza la meilleure siko na nsima nango ndo kosala ke osunga ye asala nini abongisa fufu na ye mais ntango yo olakisa moto d'une manière inutile donc aza inutile asi eloko te basi ebele baolela butu moi na mabala otala mpenza oreye ya mwasi boye batashe ya maa mesu mpona nini aose sentir te na kati ya ndako ya libala comparaison ere nyonso mobali ne fois talisaki ere nyonso ndenge aza boye aza kuna baza bongo te ndenge aza boye kuna baza bongo te ndenge aza boye papa omoni ti toyaka na mabala ezala bino mibali ezala basi biso moto ayaka ya kokoka 100% za te pourquoi batikaka bato bazwa temps ya fiançaille pourquoi bato bakendaka kozwama te avant libala mpo moto azalaka kokaza te yango naloba elobi na bavideo nasalaki na bi que même lelo il faut bandeko na biso ya basi ya mibali to banda koyekola même avant kota na kati ya ndako ya libala
ya mabe mpe mingi ezoyaki ntango oyebi ke non olingi okota na kati ya ndako ya libala ubi osokoti na kati ya ndako ya libala nde soki obandi koluka koyekola obandi koluka koapprendre obandi koluka babiloko moko boye ozoyekola osala ekoma neti lo moko boye presse neti nini omonaki ozokende na libala donc secoué en fait okoma kuna ozoyeba te lo nini nasala elo nini nasala te alors que ntango ozobanda koapprendre avant ekosunga yo bacouple botika comparaison otika comparaison na kati na mabala na bino tika kocompare moninga na yo partenaire na yo mwasi na yo to mpe mobali na yo na partenaire mosusu na mwasi mosusu na mobali mosusu eya kitoko te eya kitoko te mutu nyonso tutino bato babalanaka boye mutu nyonso ayebi ke anzambe te aza mutu aza saint te aza sainte te aza wana aza na baerreur na ye aza na bakalite na ye soki eloko nini etindaka ti mobali akende kosenga loboko ya mwasi eloko nini esalaka ntango mpe asengi loboko ya mwasi mwasi mpe accepte ye parce que chacun de vous ase retrouve amoni mwa bakalite moko boye eza kati ya moninga oyo ye alingaka oyo ase retrouve nango peut-être ase retrouve nango à 100% te mais au moins amoni bakalite moko boye biloko moko boye eza kati na ye yebike ah mwasi onga fona partage ne reste à vie en tout cas mobali fona partage ne reste à vie mais sikoyo pourquoi ekoma na kati ya ndako ya libala ekoma bacomparaison ekoma bakofingana ekoma bakodénigre moninga kosisa moninga valeur komona moninga inutile non wana bosungana te wana libala wana bosala nini même bana oyo bino bobota exemple nini bopesa bango exemple nini oyo bana na baolanda mpe lobi bakopie bazala bino baparent na bango bozala bamodele mpo na bango ezala te ntango nyonso mobali papa soki alobelaka mama mabe devant bana mama soki amakaka papa respect devant bana bozala modele mpo na bana bino bozala modele mpo na bana bino te bozala te alors babalani tobongisa otika kose comparaka l'un et l'autre basi mosusu bakomparaka mibali na bango tina mibala baninga lokola bamasolo babetelaka bango ke nga mobali na nga na mbetu soko azwi yo awa akango matoi to asala nini lamuka na ntongo tia lokolo na se batala yo gumba mokongo batala osoka yesu nakoma otala bongo ebo nini yanga ata tosali boye na ntongo kolamuka po toshone ndako tuti pondo sokoyo basani sokoyo bilamba seke yanga yebi osala te ye wana oye mibala baninga kutu osala na mwasi ne butu momba mwasi ye kutu eloko nini yango osalaka mobali mama très dangereux yaya kosalaka eloko wana te oyo nakende masalanga masalanga mo boye te basi ya obala bango wana ok mpenza osentir mwasi mais ozoloba na mwasi no oloba ngo na présence ya mwasi non vous savez combien vous blessez les femmes les hommes boyebi combien bozoblessaka basi na bino siko yo moko mpe conscience na yo tinda oloba ngo oyebi ke obwakela mwasi na yo mais oloba ngo mpe ta mosusu na bino mibale ta mosusu na kati ya bato comment un homme peut être immature comme ça okoko mona yango nalobai na début il y a des façons de manière ya kopier makambo okokepa camarade no moni bakalite moko boye babino moko boye mwasi na ye azosala to asalaka mais pano eza te oye pena na ndako pourquoi pas aussi komemela mwasi ata cadeau ata mwa sac boye osombeli ata mwa eloko boye mama ma chérie en tout cas tu sais que je t'aime beaucoup mwasi na nga nabala yo mpo namona babiloko moko boye kati na yo mais nolinga te babiloko wana esila talanga na mobali na yo tala yokanisi mwasi no mpo ayeba po azwamaka mfo alandaka na réseau sociaux mama adi ateyaki mama xy ateyaki yo moko mpe mobali noko kosala ngo oza chef ti oza guide oza mpe chef okoki osala ngo siko mibali ya lelo bokoma mona ondie bapasse temps vaut mieux oganye temps libanda okezwa libanda osala ngo libanda takitamba nango te ofunga ok sala ngo libanda mais ozokosana ke oya yo moko ya kati soko obongisi ye soko osali ozala susu plus meilleur yo yeba te mwasi soko asentir ke mobali ne mpenza azoluka ke azwa nzela moko bwa malamu asala biloko moko bwa malamu akobimisa yo na biloko mosusu yo moko otuna mais ndenge nini azalaki nango deja bongo andozelaka nga naloba omotive ye olakisi ye ke aza la meilleure
olakisi ye pene ke ye nde penza ndeko nde makambo. Donc c'est que faut multiplier mosusu mwasi aza bongo nga na yesa bino mwasi aza na ministère ya multiplication. Déjà ntango yo tie semence no tie mai ya bimiseli yo mutu faut comprendre déjà mwasi ka mutu mosusu. Parce que mwasi ntango yo motive ye nde omona pene ke non mwasi. Mais ntango mwasi osentir motivation te ozwa te eza bongo bapapa. Mais ntango yo ozocompare mwasi na yo na mwasi ya ndeko na yo ya camarade na yo na façon moko bozolakisa pena mwasi na yo ki aza inutile donc ye pena na ndako wana botaka bana lamba fufu tolia na non. Mwasi oyo asesentaka aimé, mwasi oyo asesentaka considéré, mwasi oyo asesentaka valorisé. En tout cas mwasi wana ndosa elo biloko moko yo moko bando mituno bi yango nazaka roi o naza prince o nini mwasi abongo. Mwasi aza bongo. Donc mateya oyo eza mpona bacouple. To éviter ba comparaison, to éviter ba biloko ekosalaki et détruire l'un et l'autre na kati ya libala. Libala soki bato bazo vivre mibale moko azo se sentir détruite na kati, moko azo se sentir inutile, c'est pas la peine. Au moins bina mobala sala ba projet libanda esa mwasi te. Au moins mwasi na kati ya libala mais a partage a ça na kati ndaka libala la na mbala la ngana ya liaka mela mais mona mwasi beauté bimarati. Au moins mwasi a brillarati. Au moins mwasi donc pour la nini a se retrouver ti. A se retrouver ti. A se sentir inutile, dévalorisé, encouragement à la rater, motivation à la rater. Non. Libala eza bongo te. Libala ezaka Fufuna Thompson te. Libala ezaka Mbetu Magoda te. Libala eza makambo nyonso na parce que on se complète dans le mariage. Mutu ayaki à 100% kokokaza te. Ayende mwasi faut yeba ke yende fois sala oui. Ayebi faut yeba pi. Mais bosko so ayebi te. Yende mobali faut yeba ke yende so ayebi mais oui bosko so ayebi te yoza edit. Oza na pona edit. Donc si j'ai le eza ya papa na ba mama tozo beta partout papa zui mama zui papa zui mama zui bino mo sangsa ko ntomta zo parna ezara bongo libala eza bongo tango balobi ke boza ba partenaire bozo sungana bozo donc bozo se compléter boza ba vrai collaborateur mo sina mal bazaka ba adversaire te o soki bokotisi adversité na kati na libala na bino libala wana eza kokufa suka pena bomona pena mbuma nango ya kopola nde ebima kati na bino mwasi na mobali bazalaka même morale mwasi na mobali baza ba vrai partenaire ba collaborateur bozo collaborer mpona réussite esengo épanouissement tout ya libala na bino mais soki boza wana kaka yo kutu obalaki epwani siko avobala omona babiloko wana nyonso te oyo mona okana kati ya ndaka libala mpo misu na omavonde ekomi kotala libanda ekomi kobima libanda ekomi kotala nyonso libanda mwasi aviyaka bianvia te mwasi atalaka biloko ya bato libanda ntango deja so okomi na oyo ayo mama misu na nzungu na yo misu na valise na yo misu na cuisine na yo bapapa ta bino kotala ta lesilaka te mais yebaki oyo aza na kati ya ndako aza plus na besoin na oke oyo aza libanda oyo aza libanda wana baza baéphémère biloko don oyo ya mokili oyo ezala juste na ntango mokie ya libanda wana mais oyo akati ya osupporte yo na pasi na esengo soki pene ozotia na esika oyo ye esengeli azala. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, dans un message oyo ekosunga babalani ebele ba couple ebele et ngana bino tokutani prochainement pour le numéro à sika. Yo s'abonner na te s'abonner, liker, commenter. Pourquoi pas aussi ko partager na couple mo comme ibale misatu oyo oyebi ke message oyo ekosunga bango. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tokutani prochainement. Bye. Merci.